l'État n'était pas pour ce report, en tout cas ne l'a pas demandé, c'est en tout cas ce qu'a déclaré le ministre espagnol. Voilà, chers internautes, vous êtes le bienvenu dans votre émission Short News avec Eki Bumba, votre humble serviteur, toujours dans notre site EHP Media et dans votre service. Ya koyeba kopé sabino basango, koyeba kopé sabino ba information toko lak sabino bande konabiso oyo tang mususu mwa kokoso to passe ezali nde tozongi lisusu awa wapi na njili epai wapi tomonaki mama na biso Marie oyo azalaki touché na niveau ya ndako na ye batol nyonso tu ekendaki voilà bandeko misusu pe oyo bamonaki image wana bazalaki touché ba lukaki ko se manifester na ba geste na bango oyo basalaki. Que Dieu vous bénisse bandeko nyonso tu oyo bakanisaki kasi toyebi ete opération insilité toza awa toujours ensemble na prophète Jonathan, toza na révérend Rick Mans oyo toza na bango. Je crois na opesa bango maloba wana ezalaki introduction toyeba esika tozali pe nini toye kosala toye na mwa ndambo ya biloko oyo tokutanaki nango kasi opération nano insilité toza na posa mama na biso azonga kolala kati na kimia mbula ebeta te azala na kimia nyonso tu. Voilà yango to kopesa maloba epai ya prophète Jonathan soki akotika biso na mabondeli bongo to yeba na kofungola masolo na biso ya mokolo lelo. Merci beaucoup papa kola pambola yo nakanisi ete biso tozali bapagano te tozali bana na Nzambe pe makomi ezali koloba na biso ete na nyonso tokoki kosala to lekana kotia Nzambe liboso yango nasepeli ete na tonda nanu Nzambe na mwa libondeli yambo tokota na mozindo na makambo tobondeli nkolo totondi yo pe tokomisi yo po ete kolala kolamuka ndenge tolobaka ezali lo mesano te pe tango bana na bato bazali kokuta na banso tozali na bomo ebongi ete lokumu ezonge epai na yo matambe na biso enyataki mbala ya mbona esika oyo mama na biso avandi tosololaki na ye kasi lokola lelo osepeli ete tozonga lisusu na esika oyo tokumisi kaka nkombo na yo nde tozongisi esika oyo mobimba na se na maboko na yo oyo tokoloba oyo tokosungana na yango tika ete yo ozala liboso kamba biso kasi topameli nyonso ezali mabongisi na moyini satana oyo ezali kotambola na mipepe njinga koluka kotambola nsima na makolo na bana na okolanda mpe kobebisa na nkombo na nguya na nkolo Yesu ekende mosika bipai bikauka banda pe sukisa na biso bange na yo na lola banjinga biso mpe makila na okobomba biso tondimi yango na kombo na nkolo Yesu oyo azali mobikisi na biso tobondeli amen. Merci. Voilà, merci beaucoup bandeko nabiso. Je crois bomoni déjà en image bomoni maman Marie to ye lisusu kati na o esika nde to ute ko yebisa tout à l'heure na introduction na ba geste o bandeko ba se manifestaki kasi tokozongisa maloba epai ya prophète Jonathan nde akomeka ko talisa biso moke tina na biso kati na o esika pe nini akoyebisa mama Marie lokola message bongo tokozonga pepa ya révérend Rick Mas. Merci nkola pambola yo apambola moko na moko apambola mama Marie papa Rick Mans nande konabiso azali na sima ya caméra. Ok, merci beaucoup nakanisi ya liboso na pesi nanu Nzambe merci mingi po mosala oyo ezali petete
makambo tozali kokutana na yango mikolo na mikolo soki yawe nzambe nde akobatela te kasi nakanisi ete biso tozali na bomoi te ya solo na zalaki nanu surpris na ebiangamelo na bino kokita na ngai na mabondeli nde esengelaki vraiment tokóma na esika oyo mpo tolakaka mama ete tokei kasi baoyo nyonso balandaki biso mbala yambo soki bakosimbana na lisungi na molimo mosanto mpe bakokanisela mama oyo azali mama na biso mpe ya bango tokozongaka lisusu na esika oyo kasi lokola nkolo asepeli ete tozonga na esika oyo tika ete lokumu masanjoli kembo ezonga epai na ye mpo nazonga na motuna na yo ya sika ezali te mpo nalobaki tout à l'heure ke tolakaki mama tokei soki nkolo apamboli tokozonga ye effectivement soki tozongi mpo tomoni ete na mwa ndambo ya oyo nkolo aleki na kosimba mitema na bandeko basungana na mama nde tolobi ete tozela kaka te ekóma nayebi te lolenge nini mpo soki tolobi tozela na ntango nyonso wana mama nde azonyokwama mpo nakanisi na bilili tomoni biso nyonso conjoncture nini mama azovanda na yango en tout cas ya liboso tika ete yawe nzambe aleka na kopambola lisusu ya mingi ata kolobaki yango na ebandeli bandeko nyonso oyo bazwaki likambo na motema na bango mobimba lokola likambo na bango tokoyeba na ete tozali baoyo ya nzambe ntango tozali kozwa makambo pasi ya bandeko mosusu lokola pasi na biso moko eza na bandeko oyo basimbamaki oyo babengaki bino ntango mosusu mpe babengaki ngai kasi na mwa geste ya moke oyo bandeko basalaki totali mpe nde bambula ezolanda na mikolo oyo une forte régularité de la pluie tolobi non tika ete na oyo nanu emonani wana tokende tokomisela yango epai na mama oyo ekozanga bandeko oyo bakosimbana toujours na molimo na nzambe tokozongaka lisusu mbala ya misato mpo ete mama aleka mpe na kolala ndenge olobi pongi moko ya kimia mpo soki biso tozolala na kati na bandako soki biso tozosabrite contre différentes intempéries mais mpo na nini mama oyo aboti biso te mpo na nini ete azali moto lokola bino boza kolanda biso na ngai azali na miku azali na mosuni azali na mai azali na makila tika na biso eloko moko papa ekina bandeko bazolanda biso na mokili ndenge boyebi nalobaka ete famille ezali kaka te oyo tobotami na ye tata moko to mama moko mpo oyo akoki kobikisa oyo na likambo oyebi te azali nani oyebi te yango bible elobi aussi longtemps que vous le pouvez faites toujours le bien mpo oyo toza kosala ce n'est pas une marketing non nous savons ce que nous faisons tolembaka te na kosala bolamu po bolamu nyonso oyo tozali kosala ezokomama quelque part dans un livre appelé le livre de souvenirs epai na nkolo po nzambe mokolo moko ezali akokangola yo peut-être akangola yo déjà na mwa kokoso moko tango mosusu maladi moko tango mosusu likama moko a cause ya un bien fait toyebi biso nyonso histoire ya Mardoché a cause ya bolamu moko oyo osalaka peut-être bolamu oyo akosala koki kominimize yango omoni yango keza na importance c'était kaka 5000 francs nasunga nango ça ne représente rien nzamba koki kozongisela yo yango au centuple atako oyo ozalaki kominimize yango nakanisi meme biso oyo baobstacle toza kokutana na yango nzambe aza kobatela biso mpe a cause ya bolamu oyo tozali kosala tolemba te na kosala bolamu ya solo na mwa ya moke oyo nzambe apermetaki ete baoyo basepelaki kosungana nango na mama Marie torealize ete ekokoka kosatisfaire na babesoin nyonso te me tolobaki tokomisa yango nanu mpo namekaki kotala devis oyo charpentier alekaki na kosala pe na devis à charpentier en tout cas dans l'ensemble c'est une affaire de $480 presque 500 si on peut arrondir en tout cas ezali na près de 46 tolles ba madria kolobate parce que la maison est vide c'est comme un terrain de football donc tozomona na ba planche ezali te et il n'y a rien donc ezali kaka nazomona kaka construction yoyo ba brique na ba brique il n'y a rien. Alors comprenons que musala oyo ezali kilo papa limbisa na fungola mwa eloko moko molimo na nzambe ezotalisa ngai mokolo moko na ezalaki koleka na nzela moko namonaki bato ebele bazodiskite nameki kobenga ndeko moko natinye mutuna me namoni bino bozomeka mpe kodiskite deba yango eske nakoki koyeba ezali nini
ndeko moko apusanga lobi papa en tout cas tolandaki concert ya musicien moko atangaki kombo we un certain Werason alobi musique azalaki na concert tango azobeta tomoni un donateur ndeko moko ayaki abandi kopesa bango mbongo et plus grave apesaki même soki 2 hectares ya mabele. Mais papa eloko wana tango nazongi sima j'avais mal à la tête hein. Prophète tala ndenge tozotambola papa makolo ekomi déjà kolenga ezolenga parce que nous faisons des kilomètres à pied komata kokita esika na biso eza na mokili oyo te kasi nzambe abatela apesa biso makasi na nzoto mpe na molimo tolemba kotambola te kasi toyebi ete oyo toza kosala na se na moi esika na biso ezali na lola soki bato na mokili oyo toza kobenga bapagano bayebi nzambe te papa oyebi 2 hectares ya mabele bandi awati wapi akobimisa kaka po matoi na ye esepeli na mindule oyo bapagano baza kobeta akopesa bango mituka akopesa bango ba hectare ba etandi ya mabele mais biso bana na nzambe ba oyo toyebi nzambe à combien plus forte raison atana oya moke wana tokoki kosunga te ba oyo bazali konyokwama biso nde tokozala ndakisa to exemple mpona bapagano to bapagano nde bakozala ndakisa mpona biso nakanisi ete moko na moko toleka na kotire leson na yango nga nakumisi nzambe napesi ye merci nakanisi ntango kozongisela ngai maloba nakozanga oyo nakoki kobakisa te mpo nazali ngai moko te mais nzambe une fois encore apambola ya mingi bandeko oyo bazo se sentir touché pe bazo mettre la main dans les paniers nakanisi ezalaki kaka mama Marie te tokutanaki na ye la fois passée parce que soki nakoki kosala récapitulatif ya moke tozalaki mpe na orphelinat mais nameki kosala constat moko tango ndeko moko akutanaki na ngai c'est comme si bandeko se concentraki beaucoup plus na partie ya ngambo ya émission na côté ya maman Marie et les autres mais na niveau orphelinat c'est comme si bato bamekaki un peu ko se concentrer beaucoup plus pona yango te mais ce n'est pas un problème pona yebi ke biso l'épidémie tozalaka nango mingi na mboko tolingaka kotala eloko na ebandeli mais tosukisaka te tokotala kaka na ebandeli tolobi bon comme on a vu ça suffit la fin bon or que ce n'est pas ça la réalité mais nzamba mona bango amona moko na moko pona yebisaka bana na nzambe oyo boza kotinda pona kosungana na bandeko ezali ya ngai te ezali ya biso te ya kotiana bapoche mais sengeli tokomisa yango. Je suis là en train de trembloter de la maladie papa je traverse un temps difficile yango moni tozwi même ntango molai na yo tozoleka juste na émission te mpo naza na mabondeli na uti na mabondeli likolo mais nazwi na ntan ya kopema te nalobi no tika natambola nazwi ntan ya kopema te. Papa, si vous avez un thermomètre, vous mettez sur moi. Au cousin, comme on a 40-42 degrés. Je ne me sens pas bien, mais quand même, je n'arrive pas à hausser la voix. Mais pour na sango malam, toko tambola. Tika est un colo à pambola biso. Merci beaucoup, prophète Jonathan. Merci Nabaïnio surtout Bazolanda. Toza na révérend Rick Mas. Kasi tolingi to annoncé peto yebisabino réellement raison ya visite na biso awa tokozongisa pe maloba e kozala pe pa ya mama Marie oyo ayambi biso susu kat na esika voilà raison na biso kat na esika révérend Rick Mas ezali ete bandeko ba se manifestaki po ete mama Marie akoka kozwa tol akoka kozwa ba misala nyonso to ekosala po ete ba tol na ye ezonga ala la pongi na kimia mwa ndambu ya bandeko mwa muke na bango esali ete normalement na devis esengaki lokola 46 tol mais tozui au moins oyo esali 25 tol tosili kokoma nango kati na esika na ba clou ya tol oyo eza lokomo représentation na ebite nini oko loba na tina ya visite na biso pe ko yebisa mama Marie nini. Merci papa Eki Zambe azwa lokomo parce que ezalaki souci na biso nyonso na prophète Jonathan papa Eki yomoko lokola biso po tango nyonso tozalaki ko se communiquer na prophète mpona koyeba etani ni mama azana yango na ndako vraiment
Tant mbambu les obeta maman aza kolala libanda ezalaki une préoccupation pour na biso nyonso. Et voir avant-hier si je me trompe pas maman alali et heureusement na 5 heures mbula eye kobanda kobeta esi alamukaki alalaki libanda esi alamukaki à 5 heures mbula tezoye kobanda yesa alamuki alors azuka ba disposition pour na kofana talibanda donc nakoloba mingi te eloko nazali ko talisa na bana nzambe ezali mpela moko prophète alobaki mama oyo azali mama mpona biso nyonso nazongi na Bible Ezekias tango akomaki azwaki message oyo uta na prophète Esaïe ke maladi oyo yobeli okokufa. Ezekias tango ayoki pasi abandi kobondela alobi nzambe kanisela ngai. Nzamba kanisela ye na intégrité et puis na bolamu oyo ye asalaki. Et bongo nzambe abosanaki yete nzambe akaniselaki ye parce que na livre ya souvenir kombo na ye ezalaki yango na nzambe mpe abakisaki ye 15 ans encore na bomoi. Alors na yebi ke oyo nyonso aza touché oyo nyonso a participé mpona ko assister maman Marie nzambe azomona ye mpe nzambe azopambola ye do bande kwebele ezala na France ezala wapi ba sœur Balbine bande ko mususu oyo ba contribuer ki vraiment nzambe amona bango pambola bango ba ke bolamo oyo basali ekepamba te mais nzambe azo futa bango donc sur beaucoup de plans oyo bakoko bazali béni pe ba problème na bango ekoko zwa ba réponse na kati na oyo asali nyonso na nyonso wana ezali lokumu ezonga ke epai na nzambe ye moko oyo apesaki yango wana bien aimé ndenge papa eki otaki koloba oui to makoki oyo emonanaki ezali penda ya kokoka te po ete mosala wana nyonso esila po tozala besoin ya ba madrier tozala besoin ya ba chevron même ba clou ndenge za on kokoka te selon de vie et même makambo mosusu ezali bongo nzambe kaka alekana kosala asunga na ba oyo bakozana souci ya maman Marie lokola mama na biso nyonso nde nzambe ye moko akokanisela bango. Vraiment nzamba pambola bandeko nyonso oyo bazali kolanda biso mpe ba assistaki même na moi eloko moke otoyena yango. Merci papa Eki. Voilà, merci beaucoup na bandeko nyonso ndenge tozo continuer ka koloba mais to utaye koloba tout à l'heure a wato na utaye koloba tout à l'heure a opération oyo toza nango pona mama na biso Marie nano esilite toza na posa ete mama na biso azonga kolala na kimia atungisa mate tangu mbula elinge banda to mbula elingi to mbula ezobeta. Voilà mama Marie biso toyaki kotala yo ndenge prophète auti koloba révérend auti koloba bandeko oyo batalaki biso na mikolo elekaki prophète ayebisaki yo ete soki tokei soki makoki emonani to bandeko base manifeste tokozonga yango wana tosi kozonga na ndambu oyo emonana tomoni ete soki tobi to continue kovanda toyebi te mbula nini ekoya lobi to oyo ekoya lobi okuna tomekana okoya po ekotala pe boye ndeko mosusu pe akomonake évoluer déjà nga pe na tia moi loboko na ngai na kati nayebi te nini okoki kozongisa lokola maloba na nyonso na ndenge aussi komona biso susu mokolo ya lelo. Merci papa na nkome ya tata nzambe na pambole vile bana na ngai bolamu egutaka na famille te bolamu egutaka na muntu nyonso songa na botaki bana na tiaki mwana na libumu sanza libua ndeka na ngampe lisusu bo baboti bino batiaki bino na libumu sanza libua bayebi mpasi na ngai bayebi pasi ya baboto nyonso na ndenge tozali baboto tozali bantu na pasi surtout biso ba veuve basi tokufile ba mibali tozala na souffrance moko ezanga ndelo boyo basungi ngai na batol na komela tina ngai na kolia sakoma na ngai ya los nzamba pambola bino ya mingi abakisira bino oyo ezangi bosuka epa na ngate bo continuer na muntu nyonso oyo azali kusufrir na kati na mochiri po pasi ezaka bipa na ngate ezali ya muntu nyonso na sukisi bongo na nkoma ya tata nzamba pambola bino. Merci beaucoup maman soki tokotuna mwa moke tomeka oyeba toyebi ete eza pasi ekozala motuna pasi awa mikolo oyo biso tozalaki pe na kimia te mbula ezali kobeta ezolanda na mokolo na mokolo lundi ebeti mardi ebeti
awa yo ozalaki kozala ndenge nini? nazalaki kozala ndenge nini papa, so namoni lere wana mbula ebandi na koti na kati, so namoni mbula ebandi na bimi kuna naye kovanda na veranda esika mwana avandi kuna. Bamapasa wana bazala bakoko na ngai po bango bazalaki na porte ya sima ya bimisi bana na koti na bango ngai koko na bango na vano na libanda ti mbula ekenda kosila emnoka ata na 2 heures ya buto ngai nazalaka na libanda kaka esika wana nazalaki kovanda bongo. Merci. Ça fait mal. Mboule ebeti na 2 heures moto atiki kolala aluki place mpona kovanda. Prophète Jonathan, nayebi te so tokoki koconclure nini to namoni ofungoli Bible. Merci papa. Nakanisi kolanda témoignage ya lolenge oyo ezosilisa ngai mayele ndenge pasteur auti koloba. Ngai nazalaki kotika pasteur kimia te mama po ate esika ngai nazalaki soki nayoki kaka litanga mbula liboso pa ekwei na bengi pasteur mpe nazalaki koyebisa pasteur kolemba ngai te po yo ndo ozali pembeni na mama Marie. Pourquoi nazalaki kotungisa ye papa? Parce que je me demandais soki mbula ebandi sor ya mama ekozala ndenge nini. Soki biso toza likolo na ngomba toza na batante on peut s'abriter. Pasteur bino elongo bozali na ndako vous pouvez vous abriter. Mais yokana nu témoignage à maman. Ngana koloba kaka mbula te même moi. Parce que ba moi ezonga la oyo c'est comme si mokili yango elingi pela moto ezika. Na ba sima ba brique oyo edégagaka chaleur makasi toiture ezali te. Un humain moto nzamba keli na lilingi na ye ako subvivre ndenge nini na condition boy. Yoka mama nenga zoloba. Mbula tango ebandi, je ne sais même pas veranda yango mais okopola toujours non? Tala na no veranda yango okopola toujours na mbula. Nalingaki na sukisa na lilobo papa. Oyebi nkolo Yesu esengeli to sosola yango. Bato na mayele basosola. Po ngana lobaka place na ngai ezali kaka na kati na lingomba te na église te. Ezali kaka na ngomba te, mais ezali pe na ba orphelina, ezali pe na ba homme de vieillard, ezali pe na ba hôpitaux. O bandeko wana tango mosusu ba problème ezo tungisa bango bazana makasi ya kotelema te koyana na lingomba kosambela nzambe. Yango ebongi na biso totelema pe lokola nkolo Yesu azalaki kotelema kotambola kokende pe kotala bato na kosuka kaka te devant la chair. Alléluia, amen. Non, mais soki makolo na kotambola na kende pe kokutana na bandeko wana. Kasi nini ngana lingaki na loba papa na sengi ete moto na bwanya asosola. Nkolo Yesu akomaki esika moko sima na ye koteya sango malamu, sima na ye kotangisa maloba na Nzambe. Ebele na bato oyo bazalaki kolanda ye bayokaki nzala. Bayekoli bapusani pene na ye balobi bato wana bayoki nzala. Nkolo Yesu alobaki nini? Bino moko bopesa bango bilei. Kasi kotala oyo bango bazalaki nango mwa ndambo ya mbisi, mwa ndambo ya mapa ekokaki te. Eloko nini nkolo Yesu asalaki? Azwaki ndambo wana abondelaki tata pe toyebi la suite. Elingi kolakisa nini papa? Tokosuka kaka na kote ya sango malamu te. Alléluia, amen. Non, mais toleka na kosungana pe na ba oyo tozomemela sango wana na moke o nkola koki kopesa biso parce que ils ont des problèmes comme nous autres. Bazali bato o bazali na droit ya vie lokola biso. En tout cas mama na kosenga na yo ko bungisa na yo nyonso me ko bungisa elikia te. Elikia ko bungisa yango te. Ezali na ndeko moko na loyembo na ya lobi tina te, ezali na tina. O toza komona lelo, ezali o to komona lobi te. Po oyebi soki Mercedes moko etelemi awa na yebi te mindele bazokita te, wana moto akochayo moto nyonso akochayo ka soka monyo pene na bato wana. Mais tango moto amoni yo kiti na yo na mwana yebi te mutuka moko ezobimisa milinga lokola soki nini ozotambola makolo moto akochayo ka azali te sengele moto na mayela sosola nini ngi na loba. Na bandali lisusu papa oyo tozali lelo ezali oyo tokozala lobi te. Kasi batela elikia. Po ezali mbala ya suka te to nyata makolo ne shika oyo. Okomona kabiso tango nyonso
tango bana na yo bandeko na yo bakosimba makana maloba oyo pe bakosala geste tokokomaka na esika oyo qu'il pleuve qu'il neige tokokomaka parce que na ngonga oyo bambula oyo ya suka ya comment on dit le pluie à fin d'année au lingala pe yango ezali mwa pasi en tout cas ezisalaka mikolo na mikolo en tout cas nzambe asunga mosala oyo tolekana kosilisa yango nakanisi mwa ndambo ya batole emonani charpente mabaya eloko moko te en tout cas tokozongela o lisusu vraiment tika ete kimia na nzambe ezala na motema na yo kasi j'en profite mpe na kolancer message moko ya moke bandeko bamitungisi mwa mingi tozoyokana te tozoloba te tokoyokana nakanisi ezali na malako to sango o nkolo alobi mpe nkolo alobi nakanisi nalakaka na émission yo ya sukele kaka ete na suki te toko continuer kama esengelaki to se réfugié tozonga na ngomba to tuna lisusu nzambe olobi nini kasi lokola nkolo alobi kita kende koloba nakanisi biso yo tokiti bana na nzambe bazala na kimia po tangu nzambe atie lokola sentinelle tangu nzambe atie lokola éclaireur esengeli kosala keba po soki yo kosala kokokisa o nkolo alobi te pe likame kweleli bato makila na bango nzambe akosenga na motu na yo kasi tobosana te ke mboka oyo Congo ezali mboka moko a destinée prophétique esengo na oyo andimi po nyonso bayebisi epai na nkolo ekokokisa malibondeli nange komi ete nkolo abatela ngai kino mokolo wana nazwaki visite moko très étrange papa po nayebi ke bandeko deja bango bazalaka ntango bayoki mwa ndambo mitema ekomi kopela pasteur nazwaki visite moko étrange na nzela na butu nakokita na ngai na ngomba visite wana ezalaki très étrange ezalaki vision te mais ezalaki boye oyo moto abimelaki ngai soki nazotala ye na se boye aza mokuseti yawo alataki bilamba moko ya rafia ayebisi ngai prophète boleli mingi bosambeli mpe mingi na suki wana nkolo apambola biso. Voilà, chers internautes, je crois binomo bolandi boyoki pe prophète Jonathan. Donc dès ces 4 matins tokozwa message wana long et à large pour toyeba na ko saisir yango pe koyeba tout zalaka toujours na elikia na tina na mboka na biso ezali mboka moko prophétique. Révérend Rick Mas tokomi na suka vraiment ya émission na biso pe ya visite na biso epai ya Maman Marie nino koiko loba. Merci papa Eki to koki koloba yamboke merci na Nzambe oyo akokisi parce que visite oyo ezalaki neti théorie mama tokoya mais lelo ekokisa Nzambe azwa lokumu pe Nzambe apambola bandeko nyonso oyo basilaki ko contribuer mpe Nzambe apambola Maman Marie abatela ye bongo bandeko toyeba kobondela mingi mpona mboka na biso baza kobondela balemba te kobondela mingi mpona mboka na biso bitumba na biso ya mboka oyo moto akopesa yango solution azali kaka Nzambe nde ni ba occidentaux ni ba congolais bango moko Nzambe nde aza na solution mpona mboka na biso bongo biso toyeba kaka kozala na elike epai na ye mpe ko continuer ko bondela bongo Nzambe ye moko ayebi oya kosala mpona mboka na biso mpe kolanda tozala na elikia tango prophète Esaïe asakolaki mpona koya na Yesu Masiya ezwaki plus ou moins 7 siècles au moins mpo accomplissement na yango ya kosalema. Alors tobungisa elikia te tango Nzambe azo promettre mpona mboka na biso nde toyebi kaka un jour tokoloba na Nzambe merci mpona oyo asali mpona mboka na biso bongo Nzambe azwa lokumu mpona nyonso oyo elekani kati na oyo esika. Merci Nzambe apambola bandeko nyonso bazolanda biso. Merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci Nabino Nyosotu Oyo bo participa ki ndeko nangai autai kozala na Kinshasa awa ndeko nangai bon
balingai na bango bakombo etanga mate. Merci na bino nyon surtout. Voilà, oyo ezali moi quelques maman Marie, oyo ezali ba clou ya tol, donc ba tol yangona. Tosa makasi nanzela na biso nanzela na ndeko yo pozolanda mama lokola papa to lukatozo ba charpente wana ba madrier ba chevron pour permettre ndaku ya mama Marie ezonga vraiment ndaku oyo moi quelques exemples kaka okokina okokotsa mama donc toza wana toza au moins na 25 tol ndeko na sur bo compteur eza 25 hein? Voilà. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Tokutani très prochainement. Tolobi ensemble Nabinonde Toloba Nasuka émission Nabiso. Glory be to God. Gloire et zonga panae. Bye.